S'il vous plaît, vas-y demander. Pardon, va demander. Mimi. S'il vous plaît. Tikae Obomae. Obomae Tikae. Tikae Obomae, oye pamba. Obomae Tikae. Mimi, Tikae Obomae. Mimi. Oh, yo mon tombe beto ozolo babiki. Dans la question bien au biki. Toi, ça t'imagine pas. Je sors Sors, Bima. Monsieur. Mimi. C'est mon portable, monsieur. C'est mon portable. Mimi Obomae. Mimi Obomae. Filmez. La cellule. S'il vous plaît. Mimi. Tikae Obomae. Tikae. Yo fo suka karaboy. Yo. Dominique, merci. Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Merci. Eric Chimanoka, na Barcelone, Mokonzi à Barcelone. PDG authentique, merci. Équipe te présentera, nous laisser partir mon peuple Yangoyo. Nazana messager, Nazana Chourambo Malembatable, Nazana Chatos, le pasteur People, les charismatiques. Les autres ont un solo au sol. Messager, bonjour. Bonjour, Papi Gen, par la grâce en Zambé. Nous allons à Ngomba, na yé Soussou, na service ya Bazaïrois pour bakoma ba Congolais. Ote ba pasteur, soit disons, Bangoza, Batanfou, Bamando, na Bambikoudi, ou Bazako Nyoko, la Bandiko, la Bisso Bazaïrois, pour ngape na talaki victime lokola Bango. Alors on a telemi, na to telemi, na service ya ba victime pour Bafungoma, Bakangola, Manzamba Zana Bango. Ok, tu as un moment, bonjour. Ouais, bonjour Papi Guéné. Vraiment, merci Mingi Nandengo Pessinga Parole. Merci Mingi Naba Sportif Nyon Sobazo Landangaï de partout pour la voix et la bouche autorisée na bango yeyo. Moi na Kingasa na Souka et puis moi na Nchanga Kola. Merci Mingi Naba Tonso Apesa Biso Matoi pour Nalelo. Chatos, bonjour. Merci papa Papi Guéné. Je suis né et grandi à Kananga. Nazalaka mwana ngaba liki makanaki azalaka wana. Bon voilà, mon niveau de la place de Outa, malgré le message le baraté. Voilà, donc avant tous les cas, tout madame émission na biso vraiment beaucoup de biso na prière, beaucoup soutenir biso na prière parce que c'est important. C'est tout ce qu'on va sur tous les cas. Topesho merci. Obenami Nzambe. Ozatata na Yesu Masia. Papa, ezala makila ngombe, ezala makila taba, ezala makila meme, et puis c'est que biso bon sommité, ba sacrificateur, ba prêtre, ba mamelo, na ba sango, ba sangana ki ba sopi makila ba meme na ba taba, et bikisaka bisote. Mais il y a eu un temps, makila yanzambe yemoko. Alati musunia mutu abengami Yesu Masia aina mokili amatine kolusu asopa makira wane bikisa biso makira wane sokole biso makira petule biso tata. Merci puisqu'à partir de la semaine prochaine toujours un enseignement sur le sang to va expliquer puissance à makira et puis mystère ya makira na sa moi to komisi komono papa poete makira na yeso ko la kabiso et peto la kabiso to mona ki poete babi bana bumbu balobaki na bango bazo makira bapa ko na lento puisque tango ange de la mort passera dessus, il verra le sang, il n'entrera pas. C'est un signe, symbole oya ko nakisake nzamba za na kati ya bato yo. Tatuto peso merci pour être maquillé sur le biso pe pété le biso na kombo na so bondiri boye. Amen. Amen. Voilà. Boka mo raté tout ça prière parce que esengi boye. Mais ça programme chatuma tous les cas. Les autres ont un témoignage à victime munene à chaque fois que je à partir de Belgique et devant se présenter pour que makambo azui na passé le gourou ba pasteur satanique ba pasteur diabolique ba barati komba ba pasteur mais baza ko sala makambo ya busolo ka ya busoto bango ba yaki ko sala musala ya ko zadipa
kozwa kwanga lokola bakokaki kolinga basi libanda te po alinga mwasi fo comme pasteur lokola alingaki atangi classe te amoniki lokola na échoué na tangi te nakoma nanga pasteur lokola naza nanga kitoko te nakoma nanga pasteur po nakoma kitoko bana narge batu lokola naza na makasi kozwa musala te tika nakoma nanga pasteur po nakoma kobotola biloko batu na makasi yango tozozo témoignage oyo bazobenga biso celle qui va nous appeler victime, elle va se présenter à Bengibiso na mboka nini. À partir d'elle, nous allons nous asseoir sur Osée chapitre 2 verset 8. Tolanda. Mbote maman. Mbote papa. Le maman makasi batbalanda biso opesi kombo na yo hein. Bon, nous allons se présenter dans l'unité vraiment content de combo dans la TV que mobile nanga ayebani et asala musala moko vraiment c'est noble et na luka ki na bomba combo nanga pe na combo mbali nanga mais na zara na mboka Belgique. Voilà. Sikoyo obengi biso lisolo zande ni biso to vandika to yoka lisolo siko na batu nyoso bazolanda. En fait, moi la béni parce que naza victime. Si on a bien dit c'est parce que j'en ai de trop. Et les qui vraiment, et qui dans l'obité, le quoi, laisser partir mon peuple et ils ont tsunami. C'est vrai que bah aussi na bino ba on ba on so ba ko lo ba mais ngana landa bino bandaka la bozo sauver ba âme. Et ça ba papa pe na ba maman misusu ba problème misusu ba zwa ba bomba yango ba mela yango ba koka ko lo ba te. Alors, tant que nous avons comme tous les sous, c'est que tout se pèle nango. Mais tant que nous avons dévoilé les sous, ouais, salam, beli kambo, salami, yamana monté, tous les bics s'appellent mili moi batumi sous. Amen. Mais nous sommes très important. Moi, je suis fanatique, il y a un pasteur. Oh, bah, on tient un commentaire, bah, finga parce que comme il est baroté. Mais ça, nous collons. Comme la banque de Colabiso, maître Turambo Malobaraso, Baléline à midi, Bakolela na Nini. Nzambe, Azanzamba grâce, Azanzamba Bolingo. Mais, na Bendipino, parce que nous avons un témoignage au Congo, na Bandako Sambela, Bandakala. Mais, et à cause de un moment moko, pasteur Moko a outara na peine du soir. Alors, on a peine du soir à Sali Radio. Combo na ye, ya pasteur. Combo na ye, Estache Kundenga. Combo na ye, Estache Kundenga. A outa na peine du soir. Tant que Benani na peine du soir, qu'on est simba quitté à Sali Radio na ye, plein succès à Jésus-Christ. A Katamo na mukuse PSJC. Pasteur, on a abandonné en église Moussousou. Abenga lobi nanga lokola l'église na l'assemblée la église oumele za yakala na aider parce que fungo l'église na Belgique na Bruxelles na comment qu'une église na kele comme na moment boye ayo sala TV d'église na comme pour sala ba émission je me suis tenu na yamba pasteur mo boye to na yamba pasteur ngo sili après je sana zo lobaki o pasteur wana en tout na Petro aza bien Petro aza bien au lobini wana pasteur wana mutazo yibisangaki collègue ne pasteur mutalobaki cameraman azotuna après azotuna azoloba asero aza bien ezali positionné azoloba abimaka na aventurier mobile pourtant mobali azobenga aventurier mobali nanga oyo abalanga oyo honora ngai azobenga ya aventurier ayebi te ke mutu wana azoloba na ye bongo ayebi mobali nanga na ndenge akuzu soki yayeba soki nga mpe nayebaka ayebi mobali nanga eleki nango wana donc à la bref parce que opesinga naza na minute mingi te mena oloba bamoclé eloko nini pene esalinga naloba likambo lelo j'en ai de trop parce que wana ezalaka soki avoyageaka kaka na abasi baya mibali omoi ata mosuka ade bavoyage papa ta mosu amemi bamama ebele eosalaki voyage moko boyaka osala buto oyo okende la délégation wana biso nyonso tozalaki na kati abenga mobali na ngai ayesi mobali na ngai alobi naosenga nzela mwasi na yo aya na biso na Kinshasa etu nga motu na ofuta biye me mama paster ayeba te na ide nini na intention nini
biso pe tozwanguka bongo kaka lokwa ape kifanatisme ya paster esekotaki kifanatisme ya église esekotaki papa parle ndenge napenda mato ya bamama totika kozala bafanatike ya bapaster mpona se ya kifanatisme yango bazosakana na biso bamama na se ya kifanatisme yango na bazosakana na biso baza koenvoute biso oza boye ose retrouve ntango mosusu boye na situation moko boye eza position faiblesse paster aluki asakana no parce que ozalaki déjà fan club na ye eosala ke nde ezalaka mwa baproblème moke na ndako nga naza kose confie na ye lokola mosala nzambe na verset na bango bamesana olobaki confiez-vous au serviteur soki confiez-vous soki ya mes serviteurs nde baloba yango kaka nakomi koexplike mwa situation moke nde ezala tala na ndako boye tala na ndako boye aprofite na situation wana masolo nyonso nga na bando abetela yango bato aprofite na situation wana akomokotisa baide soki asakani obengeli ye mbila soki asakani osali boye naïve que j'étais bête que j'étais so nabombaki monoko na ngai nakanga ye monoko na ngai mais mosu na ngai nakoma na basituation wana mpe te mais soki mpe nakanga ye monoko na ngai te mais lelo mpe na ngai na comprendre te aza genre ya paster nini sikoyo makambo nyonso komela bisongo naloba eza nzambe kama taplanifie yango parce que soki mpe nakendaki na église wana te badega mosusu oyo asala avant lelo ngai ebima te basala bato badega ebele abanda na brazzaville ake na angola aye na france ake na hollande asala badega ya niveau baconseil nakoma opesanga bemela mobali mbila saka bebete que j'étais excusez-moi le temps parce que nakoma ezoba so mosusu oyo osala ke kaka oswana nde ezala na ndako ezalaki eloko moko to ezanga ntina ezalaki ata na sens te nabengi paster na telefone na explike paster ayebisi nabenga mbila nazwi nabengi mbila ntango nabengi mbila ye esala ya baproblème na ndako batiaki mobali na nga libanda nayebisi bino deki mpo batiaka mobali na nga libanda paster abandi obenga nga matin midi soir oyo nazoloba soki na invente yango nazala sentimentaliste te ya bamakambo ya bilobela kokosela makambo c'est pas mon genre naza mwana nakoli na éducation ya bien boyebi nde baluka bakolisaka bana bango na respectaka tout le monde alors ntango ekomi bongo akomobengabenga ngai akomobengabenga ngai mosusu aya na ndako na ye aya na ndako na nga mwasi na ye ayebi te mosusu mwasi na ye ayebi te tiko aseme trouble entre nga na mobali na nga akende mpo mobali na nga azoloba mobali na nga yo vraimen oza baner solide soki nga mpela ndenge sero asali oboye mesi na boya ye kala aoyepa na nga azwi oyo mobali na nga baloli yango na ndenge na ye so mosu navandaka aboye namonaka aye oyo oyebi eloko etikali osala nga alobi nini nde oza netikali kaka ozwa mbongo libala ozongisela bango mbongo ani euta na poshe na nga moko euta na poshe ya paster natika nalobi elo te esukaka wana soki mpe nakotaki deja na se ya envoûtement nayebi te papa na nga en tout cas bamama na obenga bino matoi botikaki fanatisme s'il vous plaît nayebi ke bandima église na ye baluka bareplike babenga mpo eza ndenge na bango mais basali nga yango bakosala mpe bango bayebaki oyo yanga nyonso babetela bango ya bango nyonso to nazalaki mpe na église wana paster wana babetelenga alors batikaki fanatisme ntango alobi na nga bongo akepa mobali na nga baloli oyebi nini sere ayebisa ye nga alobi etika mike avandisa famille na bino azongisela bino mbongo ya libala mobali na nga mpe atiekaka kwa tokipa ete so mosusu tovandaka boye mpo mobali na nga ntango abima ya libanda mais ntango ezali na bolingo na nga na ya bana akomoya tobongisa ngaki monoko evandaka nyete nyonso akoyebisanga nake nayebisi paster omwa paster abisinga kokotisa na ndako te sala ye boye ezongisa ye boye nga mpe ezobakisi te nakomi apesa mobali na ngai yo mwana okotisa na ndako te ntina koma comprendre paster wana malembe ojuste alingi nini mobali na ngai sikoyo aye kosambela na église wana no mpona kosambela mais mpo abimisanga sikoyo na église wana mobali na ngai abuki mapeka mikitisi
akomokende église wana komoya tokomobongisa malembe nga même si jour mosusu nabi te mobali nanga fa zonga na ndako oyo te c'est pas le moment mobali ofa bongola na motema aza na mopagano nga nabi non mobali nanga banda osambela depuis na Afrique ayebi makambo ya nzambe alingaka ndeko ya na église na yo te parce que ayoka makambo na ebele oyo te akozonga siko te mais soki otanga banda olobaka akozonga siko te na nsima moto na ye nini ezalaki point d'interrogation mwasi na ye ndenge ezana ayebi ke oyo eza dega ya liboso te mobali nasala ministère na bango eza ministère ya division divisé pour mieux régner so bamoni sero na sero bakangami mwasi akoluka kabola fo bakabola bino eyosalaki camarade nanga moko baprotocole azalaki na église wana ayozwa mobali na ye alinga bala paster wana akomplika bango likambo mosusu tina dernier minute akangi motema kokita komoyebisa ser oyo eza ba Allô? Allô? tala nete kata bolimbisanga ayebisi ser wana camarade nanga lobi ndeni yoke kowela kobala boyenga na ona meki te oyo eza banzoto na biso mobali ya ser wana alo nazoka yo yo mama fameka il faut ameka mungu obe supu alo copine nanga sikoyo ayebisi copine nanga lobi ke oyo eza banzoto na biso yoko obala bongo te sanke nga na meka nano apesa meme copine nanga barendez-vous copine nanga boya kima azalaki aso amoninga na lati ser olataka bien nango alakisa okolata o olataka mpe bano kitoko nango alakisa okolata o eloko sikoyo etininga na mema lisolo oyo awa eloko sikoyo etindinga na kobeta lisolo oyo awa paster wana adefaka nga 500 euro nga napesaka ye action de grâce te ezalaki niongo oyo adefaka omoni sikoyo ekomi mpo azongisa mbongo soki amoni basengi mbongo akimi mbango akobata maplace moko abengi mbila akosi mbila ke baye koagrese nga mwana mwasi naa na mbeli te naa na munduki te naa na mabanga te natuni oyo kaka ozongiselanga mbongo nanga mokoni akimi azala sikoyo soki asali bongo akeya kosi bandimi na ye makambo mosusu kuna ke o ngai bandi basalanga boye balingi bazongisa bandimi mpe lokola baza bafanatike na ye nayebisi bino bandimi ne baza bafanatike bomoi ka nde toosala émission boye bakobenga bakotya bacommentaire akofinga parce que baza bafanatike ayambaka lisusu baeglise asalaka baeglise na baeurope basuède baangleterre baparis baeglise ekangama akoma oyamba bato na hotel akosaka mwana mwasi moko mokie na angleterre kuna ke abima na ye akosalela ye exotique bamakambo na epele toyebi yango na afrique kuna azwaka orpheline moko afutele ndako akoma obima na orpheline wana likangu ne moko ya ser bakendaka na ye kishasa likangu wana menasa fi wana ya orpheline wana libala ekufa orpheline wana azonga soki na orpheline soki mpe wapi yango makambo nazoloba nayebi makambo na oloba nakoleka te na émission mpona kosele makambo naramta basentime epola te meme nzambe aza juste kofinga mobali nango ndire mbanda na ye so kaka moni mobali nanga kofinga ye babétise akomo faire chanter ngai akomo oloba n'importe quoi epa bato nga natali nga nakobima na mutu loko aye te so bosuye botali mobali nanga rien à voir nga na mwana moluba oyo biso baedukaka biso banda bomwana yo yebi baluba nde bazaka so babalisi bana bao nde balakisaka ba nga nakosana buzoba wana te akomoloba ke oyo abima na ngai nyonso mpo aincite mobali nanga na colère mpo mobali nanga asimba ye na nzoto ntomba osimbe na nzoto abengi mbila mpo mobali nanga akende prison jour wana totelemisi ye na nzela totunye lelo koloba ezalaka nini biso na yo akomosenga bapardon oyo nga naloba ye nanga bongo teke nabimaka na mwasi na yo naloba ye nanga bongo te mais ozoloba bongo mpo na nini ntango banda oya na ndako nanga ideno ezalaki nini ntango banda oyebisa mwasi na yo place okei te ozobombela mwasi noko ye mpa na ngai ide na yo ezalaki nini na nsima nga mpe nazalaki so namoni eka ye na ndako na absence ya mobali nanga nazwi bana nanga tovandi na salon biso nyonso
tozota TV to vanda biso na salon parce que na comprena qui boto yoka ki masolo na nenga zana na Hollande ebika ko sa l'église te pona d'ordret asala dégâts na mboka mo susukuna bayambaka na ndako akomo bima na mwasi muto ayambaki na ndako asala ba dégâts kutu donc église na eba komata 20 15 kutu ezebele église ba zara soki 6 personnes etamboleli mabe problème na ngai ezali atika ngana mobali na ngai tranquille et si na bima na église na ye ça fait au moins 2 ans yango na kenda liso église na ye te atika pour salir personnalité na ngai atika ko salir personnalité na ngai soki nazaki na quelque chose na ye na ngena benga bino te na ngena okasonya obenga bino na ngena bomba makambo ti mais so na bengi bino c'est parce que je me reproche de rien atika kosakana na personnalité nanga naza mwasi ya libala mwasi babala na mbo bobelela Eustache Kundenga atika vi nanga na bana nanga mikoleleka walanda biso na voiture nga perception accident mobile nanga frena brusquement mwana biso ka ande bana bazala tia ceinture mwana tia ceinture malongoli mobile nanga frena mwana biso muki abima liboso supposons que soka tout est biso to soit kilikam. Allez, ok, n'est pas bandimina ya akokosa bango alambi bango esprit na pe sa parenthèse moi mukie jour mususu alobi aokende oteya na miniki ofa kende na ngai ye moko sutanga monike soki abakende na ngai esa neti apropose obaki toke ngai ye na mobali na nga tokenda ngai ye na mobali na nga nga nalala na miniki epa grande sœur na nga ye na mobali nanga bakenda olala place mo balojaki bango na butu wana mobali nanga azolota ye azoya basa couple na ye wow. Mobali nanga sutuka na butu wana banda ba prière journée na mobali nanga liaki te asala jeûne et prière nde wana place makambo Eustache Kundenga ya kobeba ya wana po mobali nanga asalelaka ye jeûne et prière nga moko combien de fois na loti mwasi na ye mabe nayebisa pe ye ayebi pe bandoto yango mpo nini koya kotia trouble na bacouple ya bato mpo na nini soki oza na bakisi na yo soki oza na makambo na yo kende sala yango na famille na yo papa na nga tia tumba nazoyebisa eloko moko nga naloba yango mpe nayebi yango nayebi histoire ya kobotama na nga naza mwana oyo nabotama neti bato nyonso te nga na mwana oyo mama na nga kobotana ekangamaka pendant 7 ans asala jeune prière asenga ngai epa nzambe ayoka voix audible nzambe azoyebisa ye napesi yo mwana mwasi nga mama na nga consacre nga na église depuis nazala mwana moke nde baconsacre Samuel yango ata mikakatano ata nini nakimelaka kaka epa nzambe parce que nayebi nzambe nini oyo nasalelaka nga so nabimi na église parce que namoni ke lokuta eleki aza sérieux te. Alléluia. Donc abenga na mobali na nga na église raison nini yo mobali na nga azosalela ezuwa parce que ye lokwa azalaki na Kinshasa alingaka bandimi babengaka soki azala na Afrique parmi bato babengaka nga mpe nazalaka na kati atelema jour mosusu azoteya boye banaya babengaka nga to nazali na Kinshasa nga nalobi nyonso totomboli misato akipe ko bato misusu wana te abi neti ser abanda babengaka to nazali na Kinshasa mobali nasala ezuwa nabengani mobali ne na église yo bengana mobali ya mutu na église parce que mwasi asali mwasi nezuwa rep nini ya liboso raison liboso apesa abengani mobali nanga po mobali nanga asala ezuwa ya mibale apesa abengani mobali nanga parce que mobali nanga abetaki mwana ya nga na mobali nanga mobali nanga abetaki mwana biso na ndako na ye raison exact eza te nakendela jour mosusu na église nayesema bi pasteur avec tout le respect lelo koyebisanga po ani obengana mobali nanga na église akomobeta munoko omoni parce que mobali no azala na histoire moko boye siko mobali no ayebisanga ngo vérité te yango wana namonaki mobali no akosenga te makosa ya nzambe quoi nayese pasteur oyo komi 40e version 3e version oyo eza 3e version nayo comprendre ke aza sérieux te aza lokuta koescroke bato mbongo soki asengi mbongo il faut bobimisa kosenga nde kosenga bato nyonso balongwa na église na ye afingaka bango na radio na ye wana sala
ba mama couple mo elongo bazaka na Suède afinga bango banda to afinga kaka ngana longwe azo finga ngana mobile nanga ser wana asala kai ba avance na bureau wana wa protocole wa longwa a comité kokota na belle famille na pas finga pas boma libala so bo vandika boy oh so akuteka na mutu na nzela na ko boma libala ser wana donc ko boma libala nanga il faut ba sanga action de grâce sinon na ko boma libala na bango action de grâce ni biso to pesa bon na lobia mobile nanga zoloba azese mobile nanga lokolo zo sala place wana zo mbongo belé prémisse na yo salaire na yo liboso il faut pesa ngande na ko sombela ngo costume moko na ko lato ko yoka motema basi hatoza na ba facture ne tagate oh fini nyo na lobi boya c'est des oui papa sikoyo ma sœur na makambo nyonso ne ko salama mambo nyonso oyo toyoki wana là yo comprenez que ndeko azoya la avance pasteur azoya la avance oui c'est quand même mobile na yo bon voilà vraiment un mobile na ngate et c'est vrai na bisa kete parce que atikala lo balanga teke na lingio non abanga lo balanga olata bien olata bana bien le bikolo olata bien le lati bien ser ko benga nga el nyoso bando bengo boy abando tuno boni boza bien nga no biwi boni bana boza bien ba lieni bon siko après du solo beteza sou mo na bando stalo mo na kati na nga téléphone tango rappeler na kosi ka téléphone ezali ki décharger mais era na do benga mbali na ngati mais depuis na komaka ko sambela na église wana ezalaka trouble fait na ndako nanga parce que mobile nanga ndo linga église wana te. On sait combien de temps l'église wana? On sait combien de temps cette église wana? Na sala qui ba 4 ans hein. Est-ce que on a pu visitation vraiment en Zambie na vie na yo pendant tous les années que tu as passé à l'église là? En tout cas visitation te le contraire si konde na comment tika na mbongo na maboko mais liboso mbongo ya ndo tika la suna maboko te poko sengele kaki un et deux na mo ande kuna ko expliquer te na zaka na problème mo boye en fait na senga pe maman na prier pour nanga ton maman na prier pour nanga na yo za solution problème wana mais bête que j'étais na tellement liboso église na témoigner na nzela ya sentiment et na canal ya pasteur wana nde na zuelo wana or que c'est faux ba témoignage de soto mona ko ezaka te ke za marambo nzamba sela bato non ngana zo belela parce que atika ngana libala nanga spirituellement na bimane eloko ne morote depuis na longa l'église wana na leki na ba délivrance ata ce qui combien ba yebe loko bandia ba sala na mwasi na yi mais nzamba za juste na loba ngo na mwana na bota minute bana nyoso te naza Samuel ya famille nanga ba consacrer na église pa maman nanga pona za mwana pasteur maman nanga za pasteur. OK. En tout cas merci beaucoup ma sœur biso to tikio biso to sabe musana biso pasteur Emmanuel Kundela hein nani Estache non Estache Kundenga voilà Kundenga. Merci beaucoup maman Katalola. merci beaucoup. OK voilà merci. Je crois bande kono so bolandi moi intervention na biso na ndeko na biso en direct à Belgique pasteur Okombo naye Estache Kundenga donc Estache Kundenga dossier na ko ina CPI tozala ba vidéo na yo o aliboso nde bande ko menacer bokomona ba vidéo to kochela bino je crois bomona mo déjà et puis encore tozali na ba photo ya Estache Kundenga chato sto banda mbaramo. Est-ce que ozana na ligne to kati nazana na ligne nazotuno mutuna suka sikoyo ye passer wana vis-à-vis na biso nen tozali bo yele c'est parti mon peuple ou bien moi ou bien churambo ma alobela ka zo lobela bino nini vis-à-vis ingaka bino te surtout chatumbo memangambu apekisa bandimine batalaka yo parce que ayebi koloba la vérité a se retrouvera na kati na yebi makambo na oloba alingaka yo te zelo komona kaka bacommentaire bandimine baocha nde bakofinga bino
bakoluka ba numéro na mino bakobenga parce que na sala ke mission na ndeko na nga moko azala na Allemagne babenga ndeko na nga na bafinga ya kofinga bafinga Ah oui, ils ont mal choisi l'adversaire, ils ont mal choisi l'adversaire cette fois-ci. Ça c'est mauvais terrain. Laissez partir mon peuple parce qu'il dit que botel me la kindumba, botel me la bisenga senga, botel me la makambu nyoso ba faux pasteur na sala. C'est important. Au moins nzambe tanga tikaka Saül. Saül a baraté que nzamba tiki. Akenda koluka recours pas banganga pas bangunza oyo papa na biso alobaka. Mais tango ya ko découvrir que nzamba tikaki et comme qui trop tard. Na lingi lobelo mo lisusu. Luka mutamokili atuka yo nzamba okotela yo. Mais ce qui nzamba tiki yo nanya okotela yo. C'est ce qui wana merci. Merci beaucoup. Voilà, Tchatos, je crois Toyoki Bissonyoso messager Churamoma Toyoki ndeko oyo Estache Kundenga makambo asali Tchatos fongola toleka. Bon, nazo tanga Bible na verset ya Osée chapitre 2 verset 8. Avant de spéculer na témoignage ya maman oyo concernant pasteur Estache. Nazo kolobana batu, nazo kopekisa bino Bobenga est pasteur. C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un manipulateur, c'est un petit sorcier. Sorcellerie, ezali basi nango yango wana botala parcours naye Brazzaville, parcours naye Angola, parcours naye France, parcours naye Hollande, lelo na Belgique akiko fongola nzungu ba fongola kate. Il y a un temps pour tout. Akiko fongola nzungu ba fongola kate. Le témoignage. Quand j'étais dans les faux, j'avais beaucoup d'amis pasteurs. J'étais en paix pour que je persévère dans mon mal. Toutes les portes étaient ouvertes. Dans un côté à gauche, à droite. Mais quand on a réhabilité ngai, na bunzambe ya solo, toutes ces portes ya ba malfaiteurs yon so ikangama. Na bango nyonso na yeba na soko fréquenter moko benga katanga ite ba pekisa basi na bango ba pekisa ba na bango ba pekisa ba membre de l'église na bango que mutu chato bo pese mbotete. Mais et pourtant que ce qui église ezaki nzambe évangile basoko te ezaki nzambe il fallait mutu ko langa na sa camarade ba osoko basaki basala nzamba solo. C'est pour que ces gens là sont des faux. Boyo que témoignage ya maman oyo na kundenga ye moko ako pisa bango ye aza camarade na ngaite na yebi ete na mona yete mais aza ko pekisa bango chatumba te puisque yiba keke chatumba aza ko détruire misana bango molili. Mais écoute ce que Osée dit. Osée chapitre 2 verset 8 et lobi c'est pourquoi moi le Seigneur nzamba bi ngai nzambe je vais lui barrer la route nzamba bi na ko gangela nzela. C'est ça ce Dieu qui parle. Kundenga, je suis en train de m'adresser à toi. Nzamba zakoloba akukangelonzela. Et puis avec des buissons d'épines, abi à côté de Misabanzube nanzele na yo. Il dit je l'entourerai d'une clôture. Si ma banzube tienne banzele na ye akotongelo mur moulaï. Et puis elle ne trouvera point son chemin. Arabi okotika la kozwanzela te. Elle va courir derrière ses amants, mais elle ne les rejoindra pas, elle ne les cherchera pas, mais ne les trouvera pas. Alors elle dira, je vais retourner chez mon premier mari. Oui, autrefois, j'étais plus heureuse que maintenant. Awanzamba mutazili koloba, kakugangelo nzela, na koloba no kundenga. Makamboyo, mwana mwasho azali koloba, soke za rukuta, ya solo. Bakoki koko selo makambo bako sela makambo mwana mwasi oyo na kolone lobeli na ye je ne vois pas aucun intérêt yake akosela yo na ibe longi na yete na yoki témoignage ne azwe sela batu nyonso oyo déjà une expression na ye eza donc c'est une fille à bonne vie azokoloba témoignage ya makambo yo osali ye na mwasi no ya ndako. Nazolo baboy.
na makambo wana moso alobi soki eza ya solo kaka émission oyo tango ekobima koyoka yango na bandimi no bakoyoka yango ebake ki passer na yo ça va s'arrêter à la minute après dimanche ekolanda okufungula susu église te okoza kola passer Titi à Orléans à Tchakadena okoza lokola Rigen azana prison okoza lokola Christian oyo azana problème na Léon okoza lokola oyo ya Pantin oyo ya Pantin ya peine du soir babengani na peine du soir toko to susu makambo ko sanction na peine du soir pasteur oyo ya Pantin kombo ne Charles Bameko to sanction susu na peine du soir te nazo pesa pasteur frère Crispin Mbote on ne savait pas faire la différence entre peine du soir na Bameko mais selon information tozui Bameko babengani na peine du soir etikali moyibi moko mususu soleil kumisa ekiri na bango alors ye pasteur wana babengani peine du soir eza sur le problème te tala susu oyo ya moyibi oyo autakula babengani peine du soir biso toko soutenir œuvre ya peine du soir juste à l'osalo évangélique mais bango bazo ko sala musala peine du soir oyo nde baza ko salir peine du soir pour ba détruire yango œuvre ya mutu a investir pour l'évangile et pour l'évangélisation alors yé passer oyo comment ni barbi comment ni stage kundenga moustache kaka émission yo soki comme en ligne oyo ki yango soki maloba balobi na yo na mwana mwasi eza ya lokuta tu vas continuer à être pasteur mais soki eza ya solo yeba ke ba crime osala na Brazza yeba ke ba crime osala na Angola yeba ke ba crime osala na France ba crime oyo osali na Hollande na ba video tozocha bazo beta yo na mobali ya yeser oyo tokotia video bato so bakomona ngo yo ose elobike nzamba zo kangelo nzela et puis bato bakomona Maître Chouamboma, je crois Hollandi intervention oyo ngende kono biso mwasi aza kolela makambo tozolo ba butu moi o bato biso bali ko comprendre biso te intervention nous anine na makambo non et puis singa pas si trop merci mingi non na sportif union soit Bruxelles qui fait maboko mabe mon ami personnel maboko mabe petit nangai Fabala petit nangai char de combat petit nangai Fantomas na Tigre na ici likambo ezakuna na biro na Bruxelles faut mambote mingi na petit nanga Bibicha Louvière le fungula vraiment au moniteur mo tozako lo bana batu bo lelate nanu bolelite bokolela et il résumé comme agina mandako na bino to lo baki nanu bolelite bokolela ce que boleli na tongo te bo tanga mutema na après-midi na pourquoi 10h vous avez déjà kosepela imagine toi moi soyo azwa ko lukelonga nzambe moi soyo aye na église tel niveau influence olobi ke mobala na kokina yeti mobala kokina eza yo na sens ni po yo za déjà na map moi sino azaka déjà na ndako to lobaki likambo na ba émission moko président so bolanda fo bolanda ba émission wana mobala ko bala yo asambela te aza mobali na yo du fait aza bimisa ki mbongo na ya pesi pa na bino ba parents na yo bandibi ba laisser ça le mariage tela ba piège yo heureusement reconnaître que naïf kozalaki ozuma kamunyo so zolo yo repese pas pasteur moi doit manipuler bino ce sont des yango tozo bala bino. Bon, c'est la différence entre les bâtiments et le Seigneur Jésus. Parce que les bâtiments, ils ont place au Kendago là. Mais ce qu'on est là, qui est Yesu, mais monsieur le dit non le liboité. Parce que bateau ba lele là, bateau ba yé panaye, ba lele panaye, ata moko azala desi azate. Tala ko na kata bâtiment nengenda ko ne baby. Admettons ko zaki moi, ce ko zala ki na makasité. O ko pe ko bimana pasteur wana. Et puis aussi la té. D'abord na yebité, na zanzambete. Parce que ngande na yebeli ki mobali ngana za mobali na sportif moi si soko bimina za na courage ko makambo moi si azolo bate amwe kaza na sema sanzambe te soko bimina yependa akozana ba garde fou bela ko misama ko pa yé répercussion ngo ozala mais soki mutalo bibo c'est ko salarié j'encourage les frères là
j'encourage frère wana na soutien na ngai mbale ya ser na biso wana mon frère faut la ndengo wana na ba dernière minute oyo ndenge bible comme kokokisa maboy faut za na mibali lokola bango zala vigilant na mwasi na yo ko laisser munyo sa kota na kata ndako na yo te et puis bino ba ser ba pasteur na yibite ba pasteur oyo na yibite ba laisser bino nini ba fanatique ba laisser bino pasteur nani komuni nani Estache Kundenga d'abord les gars d'Angola mais c'est bien pour la pasteur Angola ce sont des aventuriers ba pasteur Angola et puis que tu vois en Angola on a vu tout pasteur Oazawa to ba 30 ans de ministère allez ka pe kuna na Angola dans les cas bango nyoso ba Angola je salue pasteur Madraoul je salue aussi les pasteurs au Brésil comme on est Kiminga Mouké bango bazaki na Angola bazaki na moi différence makambo moi Mouké mais ba oui batika na biso basali batu passe imagine toi sera bala aye na ndako libala c'est pasteur yoye ozo zo contrôle ndako na yo zo bana bingana etikali bengela mbila ngai na kozongisa mbongo o etikali kapotika na ngoka mbongo babalaki yo ngai ko mana poche na nga pozongisa posa na ngoni est-ce que batu bazo yela ko luka sali est-ce que batu bazo yela koluka Yesu Kristo azola bino bobebisa bango lisusu boye imagine toi akuvana ke na muziki akuvana yake na ba bar ba boîte mais animé en église mais tala makama kuta na église yango tozolo bana bino chaque fois devant vous bozana ba chef coutumier devant vous bozana ba mibi moko ya ba pasteur soit disant ya kosakana te 9 sur 10 tozana 9% baza mabe pour 1% malamba bazali tokolo bandingo te règle c'est une exception te mais ba jari ya pasteur déjà mon frère bazana Bruxelles ba sportif pour moi c'est dressera mingi na ba sportif boyebi mutu abino azolo mettre chula mbom il faut que luka pasteur aboy contraquer église andingo na lulu Marseille bokanga yango ba sportif et jamais l'église bobenga ngo église te Tirbo bâtiment wana champion Tirbo nganga ba chambazi belé ba kanté samouraï bokanga église andingo wana pourquoi vous laissez les gens manipuler les gens comme ça pasteur na bino wazole mutabala na mbongo aye na kati église pasteur akoma manipuler pa bimanaye ceux qui frère sœur on azaki muté makasi te akoipe ko céder pour battre baza manipulateur yoka verset confiez-vous en l'Éternel vous serez mais ça va verset où ezalaki l'ombre ya kala aujourd'hui on va se confier à Jésus-Christ Jésus-Christ dit une parole si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous demandez tout ce que vous voulez alors à travers mutu tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ils ont dit la besoin il y a bâtiment et ils ont dit la besoin pasteur. Ma sœur beaucoup ça la ba naïf tiboité. Après c'est le moment c'est peli singa lobby na bien ki maman nga bondelanga abondelinga likamana une solution ngamba ngomba église que on peut ça témoignage. Maman, Bible loba ba parents baza honore ton père et ta mère, c'est un commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur cette terre. Ce que le mot mais na mokile tout ça va boti na elingo na bazana pouvoir moko boy bakoki pe ko bondela pona ko la nzambe na yo bango na nzela na bango ndo bimina mokili babondeli pona yo yoko se confier pas na aventurer aucun aventurer derrière makamanya surtout yango na lobi papa bande ko nga mibalo baza partout na monde ati ba ko lande mission yo soki ko moni frère pasteur aye na ndako na yo sans permission na yo buka yembanga ke boko sala ta ba sport ndiko nga pona bato yo bazo bebisa makambe imagine toi abotene nete bana combien bana mibale musu misato ba elo balinga bazo balabala ma sœur soko tika ki mobile na wana kende bana balinga bakota na balabala parce que balabala eza destructrice mon niveau moko zo idete bana bakokoma na destin moko oyo nzamba tshaki pona bango te pona erreur na yo erreur ezaka ya sero ate yo tika na bâtiment yo zo na biso de partout zo na ba fanatisme wana ozo na makamane wana oyo kweli ndeko na yo epesa o leçon sagesse lokola ya leli yo poza muto kolela because te yo za libende yo za libende te okolela pe kaka mais bokanga ma plus na Jésus-Christ bolongo na muto ba pasteur oyo tela pasteur obi pasteur aboye obi batabo pasteur un aventurier ndengo soit disant Estache Kundenga moustache qui moustache kunde ozo mona mutande de kombo na yeka zo la tsande azalo kwa nabal kaka kombo na yezo la tsana mabe na ina makamni so mabe il faut ça mabe mutabo mo watangu yo kasi batabo pa draguer mona batamulu wa il faut ça la mabe parce que tu vas na kolinga te po ebi que de derrière la parole de Dieu confiez-vous à l'Éternel ebi que basi ko tout un verset wana akozwa na ba akozwa te omoni o échouer vi na yo ko tika na ndenge Bible lobi na oser awa mbatu bakomona yo ndenge zo baluka na moi nzelo lekaka chaque jour ko komelo ba problème alléluia bisika nyoso wando kota yo ko zana solo mabe tala kaye asalaka makama mabe nzamba chaka elembo partout za kole ba oh ça c'est kaye yo pele no pasteur Estache Kundenga ozana ko elembo wana partout ko leka mabalo yo boma basi abatu yo zwa
sportif on nyonso baza il faut bakota likambo ma sœur mes frères parce que bato souffrir mon frère ozomona niveau ni bato kolukelongi na nzambe na kati ya bâtiment sans le savoir mobalanga na bala mwasi na place ba utate mbala muso auti ye muta pesa mbongo mobale mwasi na uta kisasa ya tantôt ba passe na ba moni ba boti bana ba wana ba passe bazaki na ndako te avant ko intervenir na kata vina bango la moindre des choses tango kuti bango pesa bango conseil soko linyi mwasi yo na mwasi na ndako déjà le bino ezaka na soko au solika mo église muke tout ce qui bouge et comme ya yo ozana respect ya basi ya batute ozana respect ya mibale ya batute okofinga mobale ya mutu pourquoi frère osimileki pourquoi que l'église en ndenge na pour moi sinon que una bino ba sœur bozo ma ebele ba frère na ba problème bambanda ko tozo mona lelo oyo za na ba problème za pona bino ba sœur ko ko ndaka ba binzambi ona ko mana ba frère ba sportif mususu ba ko se retrouver na ba problème ebele bazana ngo bande ko ebele mbali bazo nyoko lelo ba vino bango bebi na poto ba misu banda ya poto za ka société pona yo mama bando ke na ko église na mbongo evanda ka tetela sera na lobi eloko na sepe na wa malamu na église la ka banda lo ngoko na ko zo mbongo na maboko à tel niveau mais yo papa au salaka musala tel niveau magatongo pourquoi ozo maba 5h 4h okozo pe ba risque belé mbongo na nyoso tout maman ozo ko induire papa na berere pasteur ozo pesa mbongo na zo tonga lokola oyo ba meko mandako betage ba pasteur na bazana respecter na bino ole bozwa kozwa pena décision malamu pona bango ozo bomitika pona maman bova na ndako na mobali na yo bobela nzambe oyo alola akoyoka bino nzambe atinda baza la pamba te azare ya la kate na bible. C'est la providence divine. Nzambe nenga peso mobala peso bana na ayebi le pourquoi na kati na bango ayebi nenga ko relever défi na bino. Et ça te que en courant derrière le pasteur ne akopesa bino destin munu. Jamais. Ezana mutu moko oya asa askima pona biso oya longisa biso za Jésus Christ. C'est tout. Oya tikali ba malfaiteur, ba escroc, ba miyibi, ba tanfumu, ba bato Bambikudi na yebisa kibino de ba se diviser en deux batuana omoni mbamisu bazo sala tradi praticien bawo musu balati bena nzambala bale na kata ba église bango wana muto bakisi oyebi fina e place utate muto bongo so bozo mona beleka sa baby sa asumbananga donc komone asumbananga na pasteur nani ustashi kumendo kundenga asumbananga pasteur anengona ameka ko chabino libo kasa zo transporter bino libabe na ye oya uti nango partout ba sœur boza la prière nazo sabino bo lelate oya ko landa message oyo soko comprendre nango bien te zota na ko comprendre po mukolo ko lela o benga biso kaka aw toza wa pona bino to ko lemba bino te toza to loki to na 200 sujets toza na bino wa ti mukolo oyo yeso ko kuta biso là tu peux savoir parce que pas messager je crois yo qui intervention. Il y a ndeko na biso ya mwasi oyo Estache Kundenga azonyo ko la libota na yiko tika libota na été moi message déjà na ndeko na biso mwasi pe na Estache Kundenga. Merci na mama na biso oyo aza victime ya Estache Kundenga onga nazo benga moustache oyo Osée ezali ko lobela na Osée 2 verset 8 Nzambe asi akangi nzela na ye etoni ba sende na banzube clôture amulai basi bacheye partout akokende akozala lokola taba mobali oyo alumbaka solo elakisi masolo ya Nzambe esesili déjà un za musala Nzambe te po merci na maman za ko continuer ko pesa biso confiance ko pesa toujours ba témoignage po tolobi bien ceux qui osali victimes des églises bâtiments okani munoko c'est que yo moko komi complice ya libabe na yo alors lokola ofungoli munoko pona koloba Nzambe pambola yo po okobikisa ba oyo baza kolanda biso na ba oyo baza kokoka kofungula monoko la bango te po baloba pour ceux qui olobi ozui première délivrance et la kisi olongi esprit wana mutu na sili makasi mais ceux qui oza koloba te misala oyo basala na bomo ina yo ekokonza yo merci mama bipa ozali Nzambe amona yo na libota no mobimba siko tokokota na mama ya makambo pona pasteur ya muyibi ya ndoki ya nganga ya ngunza ya tamfumu ya bamando na oyo aye alobi aza pasteur nzoka aza pasteur te nzoka azali mobomi oyo Osée 2:8 elobi Nzambe alobi asa condamné déjà ye banzela na ye Nzambe asa kangi yango oyo akosilaka yango batu basende banzube eza partout pa kokende na bangola na bafriki du sud partout akotambola ayeba déjà mutambo Nzambe eza kozela ye ekanga ye ese kangi ye déjà po aza na CPI ya spirituel ya bana Nzambe laisser partir mon peuple mais mama ya makambo ezali te mama onde ko na biso babala ki na mobali na ye mais mobali wana pesa mbongo ya libala ye ake na bâtiment pote azwa lobiko nzoka oyo aza kokanga bango azali ndoki ole apesa conseil
apesi conseil te yango to kolobela bien na maman na biso na ba ko la biso le bandaku le véritable conseiller muninga malamu oyo afunda kate abomba ka secret eza Yesu Masia admirable conseiller oyo avant ofungola monoko na yo bandande koyebisa Yesu okangi monoko na yo mais nzamba lingaki a utilisé monoko na yo monoko zali arme oyo ebikisaka pe oyo bomaka mutu mais nzamba lingaki a fungola monoko na yo po okende na pasteur ya moyibi tina suka pour découvrir identité cachée na ye oyo azalaki nango ya kobombama nzamba utilisaki yo ozala victime oyo ko bana ko découvrir misala na ye mama oyo alobi makama ndako na ye mais ye azui yango lokola aza na semence ya satana a profiter pour na kopanza libala oyo mais akuti malheureusement mobali azaki toujours na mungu ya mwasi na ye malgré babimisaki libanda atengami kaka pour na kotelemela mwasi na ye bazongana mwasi azalaki manipulé parce que azalaki fanatique ya pasteur tolobi bien zala fanatique ne ya Yoshua Mashia Yesu Christ de Nazareth kozala na fanatique ya mutu moko te soki ozali fanatique ya mutu okokoma idolâtre okomi ko adorer ye esili obungi nzela mama oyo bakosaki ye pote akomaki fanatique ya pasteur akomaki conseiller na ye atiki Yesu atiki mobali na ye ti utiliser ye abengana mobali na ye abengela ye mbila wana pasteur te wana zali ndoki musala na ye kopanza ndoki musala na ye koboma mama wana abengeli mobali na susu mbila ye abimisi mobali na ye na libanda elakisi atiki ndako polele po balobi le mari et le maître de la maison po soki mobali aza na kati ya ndako satana moyen azwa contrôle ya ndako eza te mais sengeli abimisa mobali na libanda po azwa contrôle ya ndako parce que asakangaki mama na mutambo esengeli sikoyo po akanga bien na mutambo fo mobali na ndako aresi premier kuna ye mobali abimi libanda azwi contrôle ya ndako mais contrôle ya ndako azozwa contrôle ya bien sengelaki abimana ndiko na biso mwasi mais lokola bimi na yete yango yoki ndiko na biso mwasi afungoli munoko oyo basi ebele bazokoka koloba te malgré babiza na bango bazokobanga koloba ke bakobundisa bino spirituellement bakosala eloko moko te soki aussi obimisi vérité ezali force oyo ekobomba yo eza nzambe bakokoka te loba ozala na lien moko na bango soko oza na lien moko spirituel na bango te wana bakokoka yo te mais soko oza na lien na bango bakokoka yo mama oyo batiliser ATZ mais tala nzambe ya mawa ya bolingo mobali lokola zaki na bolingo mwasi na ye asaleli oyo babengi sagesse ya bozambe asali tu akele kokota kozonga na église wana komikitisa po azwa contrôle ya faye na ye po aluka ndenge ya kozongisa mwasi na ye na kati ya ndako azonga na ndako po libala bango ebonga mais pasteur oyo bazoloba pasteur estache soki nani estache kundenga ndoki nganga oyo ole mundimi aye amikitisa po azongisa libala na ye aza kotelemela bino pour l'instant aza na mopagano na bongwami te ti ntango akobongwala nde akozonga na kati ya ndako ya libala tout simplement azalaki na baprojet oyo ezali ya malin mpo na koluka kodétruire kaka faye wana mobali wana mpe asiporte nzambe na grâce na ye abali kofungola mwasi connaissance ya comprendre mayele ya bondoki ya tata oyo ya moyibi oyo ya ngunza oyo a comprendre bino mais mobali na ngai abali kosambela te abali kosambela elakisi fona zo kosambela na ndako oyo ndenge na bengana ki ye ezali likanisa mala muti azonga ye aza ko bomba aza ko bloquer banzela ti nzamba sali grâce mobali oyo azongi bakomi moko bayi ko comprendre stratégie ya pasteur oyo pasteur mobimba avajaka na mwasi neta avajaka na basi ya bato misusu tout simplement po akele kotikela bango eloko oyo ndenge tikotaka salaka ndenge bakumisi basalaka ndenge bangeli basalaka les oiseaux de même plumage bango na bango bato angolo bauta bakokosa bato alors akoki mama oyo te po atiaye eloko te elongo wana tala eloko na sepeli ya mutu ya témoignage nalobaki na bino batémoignage bozomona na internet batémoignage bozomona na kati ya bâtiment ezali façon ya kofonctionner bâtiment na bango efonctionner baza na bapeti ya confiance baza na baintercesseur bazali na badiacre mosusu na bandimi mosusu basi preuve eza na kati yo te parce que émission boyomaka mutu moko aleki na se afingi donc fanatique na ye likambo te biso tokoloba boye bafinga baseka bachola tondimi po Yesu Kristo kone mobeso batumbaki yango bafinga ki esengeli biso pe basali ni bafinga biso to ko supporter to ko répondre bango te mais tozo répondre bango na ba acte na ba preuve o tozo za na leka na mission alors du coup maman wana a telema alobi bien que non ay ko témoigner
na bozui a témoigner de loko lukaki na bâtiment mtepesier mais au fond na ye ayebaki que notre témoignage azo sala pona éloge ya pasteur Yandoki. OK, maman na ye na libanda ne muto asambela ki nzambe ne yase asambeleli azu eloko oyo ayebaki na kozwa nzambe ayebaki na kolakisa yeke no bipalo tia makolo okozwa réponse na makambo kelo lukate tala na libanda nde okoyeba na kozwa biyano aleka a témoigner que pasteur na ngai église na ngai ne mutu sali na zwa o nazali mais lelo abimisi yango tanga bina kata batima mais ebomi bandimi boni etini batu boni na mutambo wana ko témoigner être oya ko nzambe na solo eta akangami pe na mutambo wana nzamba pambola opoto bimisi yango lelo na ba oyo baza ko continuer toujours ko telema ko témoigner ba faux témoignage pour na faux pasteur ngangwa tengi boso na bino nguza pour na ko boma milima ba oyo ko telema kati ignorance et la kisiete botika yango parce que nzamba ko s'occuper na bino elongo wana lisusu mama oyo eloko mutu ya lobite uta bima na bâtiment akoma ko kangambongo na maboko mais tout simplement soki ngunza tamfumu mandona bikudu zebola bana banganga bandoki atelemi na ba chapitre na ba verset asimbi bible aza kote ya bino mais mbongo bozo ko pesa akokena no mikela soloka esengele kanga bino e bloquer bino azwa nyoso ya bino mais utayo bimi 4 ans sala kuna azwa eloko mokote mais tango abimi nde azwa bénédiction nzambe na libanda tout simplement baba ko la biso ba yeba keno laissez partir mon peuple oyo ko luka na bâtiment okozwango te parce que ko luka nzambe intérêt le dit les prêts oyo ba yeke pa Yesu bazaki na bapana na nzoto mais bakele pe na bâtiment bakele ko luka Yesu Kristo okopana balobi kino bikisa biso po Yesu Kristo ne bakena na église na bâtiment pour luka intérêt ya bango ole intérêt ya nzambe mais tanga bikisa ki bango 9 bazonga kite moko comme tazonga ki alobi na Yesu merci na nengo bikisinga bikino ta foi t'a sauvé azwa ki sali mais 9 azwa ki salite elingi koloba soki na bâtiment même soki nzamba pesi loko elingi koloba zwa loko wana bomba yango na maboko ya nzambe ndenge ana abombaki Samuel na maboko ya nzambe pour même soki nzamba pesi loko opesi nzambe mukongo yeba Satan aza ko ronde autour de vous comme merci beaucoup voilà merci messager Chatos je crois que na suka il y a intervention na biso ya lelo le basuka ezanini et puis pesa maman mbote tout ça non le basuka izo salanga isengo potaka makambo izo salima na yebiango na vivango ezali ça faisait partie de ma vie heureusement que les commis libéré na makambo comme si je regarde le film en différé dans autres films en différé pour ça n'aller là mais heureusement que n'a eu courage et à côté de la face du monde qu'on dénonçait Biloko puisque ça faisait partie de ma vie. Ah bon? Mais je peux, est-ce que ce que lui a fait là et ce que moi j'ai fait, ce n'est pas toujours différent. J'étais dedans. Alors comme on a un papa boy il fallait vous soutenir à Bodinganga. Puisque mutumoko akanga kinga na ngwa tinga fimbo to kamoko le mutone bande kunanga na tambula kibiente c'est parmi makambo nyonso ya boya kidi oyo bato ozo continuer ko sala yango mes frères landa exemple nanga je suis aujourd'hui votre exemple un modèle à suivre je n'ai pas eu la honte ni la crainte ataka bo bozo continuer ko finga bozo finga chatumbo wana oya biyomo wana aza société. J'ai vomi, j'étais dans cette vie-là. J'ai haï, j'étais dans ces horreurs. J'ai la honte de regarder ça. Et quand je vois les hommes de Dieu continuent, peut-être yo, on a chance on a suité. On kokufa, bakundi obati mabele. Faut toujours de kundi pe mingi. To kundi pe mingi. Mais bis bacha to toujours ngolo. Les longs à terminé la face du monde. Naturellement, il a mon côté. N'a pas quitté que la tamboula qui bien. N'a pas quitté que la salle qui malade. C'est qu'on reproche aux autres là. Je l'ai fait moi aussi. Mais, Ngolo Mukezaki, Namukunaye, à la place publique, Korobama Bewana na Saraki. Et ça m'a bé. Et ça honte au nom de la Bible, avec la Bible à la main. Moutouako Yambayo, Nelson Kazo Yamusala Nzambe. A fongoli motema kazo fongoli boso musala nzambe nzokande yo déjà oza déjà na compromission oza lokola sango alati toge mais azana kadeson te mais tant moi chay boso na yo azana garde te ya ibi kaza boso sango mais sango na se azana kadeson te
na Kidiba déjà maman a mon biloko est déjà rapide puisque tant qu'on à se protéger déjà retard puisque ça on a ça na connaissance. Alléluia. Alors c'est ça danger. Basango bingi ya bioma basala nta mingi ya bawe basako déjà na compromission mingi basala ko basango alati toje mais ça déjà connaissance azo zele yoma yota on se protéger là. On se ressaisir. Mon père a déjà dit banda. On se ressaisir. Les gens m'ont dit baby déjà n'andégué à kusakana tout est au Guana là toute ta vie. Bah tu vas na bâtiment de tout ça qu'on s'adresse à Bino. Tu y a kati pour na connaître Satan à Bino. Tu y a que puisque profiter de mon témoignage. Quand ces choses commencent à sortir, il y a un exercice les lots. Et c'est dit pour attester que ce que j'avais dit c'était vrai. Parce que je suis venu mentir, ou bien je suis venu battre la baise. Baise la makambo, la vie à battre. On ne peut faire baise la vie. Ça c'est la vie des gens. Vie à moi si, vie à famille, vie à bana, vie à yemobali, vie à société, vie à communauté. Et ça makambo ça nangote bande konangai. Yango nazana posa bodi ngangate. Nazana posa na mingi c'est pas na binote. Mais peu Satan n'a laissé partir mon peuple. Bon profiter l'expérience négative. Il y a tant on a ce dans le monde ouana, c'est que j'ai vécu, que j'ai dénoncé. Et comment vous confirmer ce que je disais? Il y a un c'est qu'on a un peu collé là. Il y a qui n'a pas de l'eau. Aux autres montants de Bossoana, ils ont bien passé, aux autres tiré baboko. Mais vous évitez qu'à ça n'embellit mobimba. À ça qu'on tout bayo. À qu'on tout bayo peut-être que vous sortez à Kobikate, le rôle de maman oyo. Abiki mobali ne azana bomoi mususu mobali akokufa libela bokundi batie mabele. Alors ndamba pambore bino na pesibana de partir mon peuple place sur bozali bozali beli ya kulanda biso bozali beli ya koyoka biso bozali beli ya kubonga motema papi gene no bakezelo ko mo église eza église. Nous exerçons un ministère de la parole appuyé na témoignage yangai ex-malfaiteur, un affranchi en Jésus-Christ qui attend aujourd'hui. Ce qui est soyez les non militants, je vais aller au ciel, je dors en paix. Et ça n'est pas mon abombe la qui binoté. Tant qu'on a ce que bah sèche besoin de macambo, dans ce tant qu'on sait rwana, à ça qu'on peut se voyager dans un consequent. Ah, mais le rôle d'Andjambe a franchi un lavage de cerveau. Je ne me retrouve plus dans ces choses. Et ça, on a là qui n'a pongi, n'a la mouki n'a pongi. Maintenant, on a là qui n'a pas quitté qui n'a là. Tant on a le mouki, n'a pas qu'il faut répondre à la moukate. C'est ça mon état actuel. Alors, on continue à faire ma bête, ils en ont bien, mais je ne suis plus là-bas. Mais ma camboyo, n'a yebi yango. Na tene ko emission noke eza ko salema tilelo na batu e ko salema lisusu lobi mais yo mutu ozana eta wana yo mutu ozali muke osali ake ko peso verset yake confie-toi à Dieu, tu seras affermi, à ses serviteurs tu réussiras. Ce sont des étapes. Il y a vie chrétienne. Les lots, nous sommes bâtis dans Jean chapitre 15 au verset 7 qui dit si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Ça, c'est Jésus-Christ n'a pas dit passez par un serviteur de Dieu, passez par un homme de Dieu, passez par une église. C'est en Jésus, demeurez en lui. Il dit je suis le sarment, vous êtes les branches, vous êtes attachés à moi les sarments. Toute branche qui n'est pas attachée à la branche, à l'arbre principal, sera coupée et mise au feu. Alors, tous en attente, vos sous distraction. Laissez partir mon peuple et pour l'année. Et il peut être éboma, barrière wana, il y a mon divin pasteur. Toye kolaksion nzela, yo nanzambe na yo. Yango tozo ko makambo ya bâtiment. Bato bazo ko kanda, bachato bazo bato bible de l'église. Té Monto, l'église na yo, mais ça a plus la relation yona nzambe na yo que osala na relation yona pasteur na yo, puisqu'à cause de la sango, mais azana kadeso na sete sango, mais azana kadeso na sete. Voilà, moi deux personnes, moi déjà tous vite fait. Bile koke. Ah, naza invitation na bino kutu. Eh, moi les a surprise. Bile koke. Départ ya turo yo.
nalingi osala ne to kana kinzamba pamolo yo na pesi Washington Washington grand pays Washington salam joyeux anniversaire Churamboma joyeux anniversaire Nembatable joyeux anniversaire Churamboma joyeux anniversaire Dile dibwe dipe Dile dibwe dipe Dile dibwe dipe le king Dile dibwe dipe Fimbu chicote. Voilà, maître 25 mois de personnes en boîte. Vraiment na ina bakisama muke 30 secondes na pesi mbote mingi na mama oyo na papa oyo na ina sabino na bike mupepeko ya boza na kata kondima boza na kati ya kobata bino mibale na bike bakolo mabe pona mobali bakolo mabe pona mwasi po ba détruire bino parce que Satan musana eza yango wana aye pona ko détruire ko égorger ko panza mais Jésus Christ aye pona ko inir bosonga bino ba ina kata ndako bo bondela ko na bino makasi eyinda ebeta te bozala toujours soudé bat couple oyo tikali ezana no libanda na kata ba Bruxelles ba Belgique na kata ba Louvière na kata oyo bazana kata makambo oyo bomeka kolongwa déjà bien avant soko za na problème yana mwasi na mobali na bobo nganda bobo ko ebisaka batu wana te et c'est bon esa bino makambo na bango yesu mona pasteur ko sona mama pasteur amoka za la pasteur azala pasteur andoki jamais atakutu babeta la plupart na bango tu ba beta bango mingi na mama pasteur ya kusakana te ba kat ba beto bakuti na sambe na sambe yo ka pasteur la saloba azoya côté ya bino na lisu ko filma ndo to tuteki mutu na mbeto awi sabino te azoya wana mamsu na ndako azu sibiri ya tongo midi pokwa mazo ko kosa yo nde aza modèle azana exemple moko ou bien azana leçon moral ou moro akopesa bino jamais bokanga mana nzambe wana nde mama atinda bino mozala bino mbala ebaki yo kalisi apesa ke mobala na pam mais bale bele bale kai na nzela na point baboti sa yote baboti yote parce que bazaki na destiné na yote mais soki mutu wana fa na boti sio bana tunaka nzambe le pourquoi otunaka pasteur te otunaka bâtiment te merci mingi na mama de 5 Carmel et Carmelia Chrisivimbo Melvimbo Manalwana Melvimbo Manalwana na Denisia mbote belé mbote mingi na kif maboko mabe na Bruxelles ba petit na nganyo so à Bruxelles bazawana maître Léon Ayipi na Liège mbote belé na bato so Rolande mission oyo Linos Bonzembo na Allemagne base na biso inyonga mayama partager toujours na États-Unis na Canada kuna tous les sportifs partout bokozala surtout à Bruxelles bato bokolanda message oyo botra kelenga pasteur ona komona Star akwendonge Stage Comment bizarre comment pas préféter comment préféter comment il va bato bakanga ba film moustache kundenga bon lukelanga na ye bande konanga ba sportif ngana na cédric mingi na sportif pour épique au championnat bino donc bon luka ye bo tuna ye akanga église wana bato bapesaki babana bango baso baba bo bapesaki mbunda baso mbunda na bango bo basomaki ba micro baso église esila kate esili c'était malfaiteur moyibi abanda ba dégâts na banda na Angola nazo sabino pona bango ba pasteur Angola bokeba na bato na banga basi ya batute bokeba na kwa wana bandako baza batu oyo baza ko ba kamikaze nayibi kongo kamikaze ata lati gentil au moins lati bien bombe za na kati baza bongo ako exploser na ndako na yo batu ba Rolanda biso merci mingi na ba sportif surtout merci mingi vraiment ba oyo so Rolanda biso pour l'émission yo bata Bruxelles likambo etali bino il faut boningana ba ko sabino tina ba siècle yote soki ba kosaki bato ba legaki na siècle ya présent oyo lelo ba ko sabino le souté botanga la parole. Voilà, messager, moi, deux personnes en beauté. Les vrais brebis reconnaissent ma voix. Yesu alobiango, mes brebis écoutent ma voix. Papa ona moi sinaye, ba yoki mongo ya Yesu babimi na bâtiment. Elangi ko baba oyo nyoso tout pe baza kolanda. Soki ngando ayebisi yoke mbisa za na matanga ndimela ye po bango mbale bana kana kati ya ebale. Maman loko yaki victime. Ngape na zo lobela bino, nazali victime loko la bino. Oyo na kosa makipe. Oyo basala ki pe ba pratique abominable oyo le tinini na telema pour na service na bino sali to ngana bino to zali bato moko elingi ko baboye be pa ibozali boko kanga monoko te bo telema bo dénoncer bo kanga mana makolo nzambe bâtiment
tant que Yesu akoya alobi je viendrai à lever mon église alobi te que non je viendrai à lever les bâtiments pour na lola ba bâtiment za la kate église ezali nde yo église ali motema na yo banda ko komisa motema na yo église muyibitika lokutatika bondokitika lokosotika likunya na likundutika nde nzamba yeko vanda kati na yo asepeli na yo otoko koloba yango wana na musika Béatrice Bongeli la colombe de Luxembourg maman kitalatala et passe na molimo opona la bonne part au mokilo koboto la yote ko ba toujours kozala sama kolankolo sans oublier mère Akach mère de 5 ministères bana laisser partir mon peuple partout dans le monde entier pour bozali nzambe na lola amona abomba abatela bino bon dimanche aligato aligato. Merci beaucoup bandeko bolandi biso je crois to bolandi kosinga biso numéro ya compte numéro yango on est dans la C tous vraiment besoin de soutien na bino bozomona boza koloba ba condition mais condition ngopo ekoma lolenge oyo lingi tant mususu na moi participation na yo ce que aider biso vous avez malamu mingi donc d'ici là portez-vous bien. Non nangana bakisa boy numéro oyo pesi ya ibam na numéro pesi wana bandeko nanga bokutela ba promo belé bo pesi ba magicien mbongo bo pesi ba escroc mbongo ba sale bino loko mokote bozana ba promo wana mais bandeko nanga laisser partir mon peuple mamsu to sengi bino mbongo ko voit mais ça ba tuté mais ne fisque aide moko pona ko so matériel bo mona to koma na ko sala émission na ndenge mususu lisusu ezo senga ba matériel ezo senga biso makamo moi ebelé to senga soutien na bino to senga mbongo ya ko senga eloko teke pona boy o nyoso ko zala nango soki motema ne tout cet esprit ko toucher oh to sengi mutu te loko pesa bo bazo te ebeti so libakute to zaka na besoin poto bongisa ba matériel po bolanda biso bolanda biso malamu to traquer bien ba ngunza oyo na batanfu na bato bazako sala bakisa bale bakome na ba église oyo alors photo za na matériel yango moni ba chei ba mona nyoso to ko chato chena tongo na poko na midi okomona papige na ko retrouver voilà soki po lingito tanga kombo na yo to tanga kombo na yo to komi na suka pona lelo Eric Chimanoka na Barcelone, PDG authentique, Washington, les grands pays na Munich, balobi surprise Kapangala, Alvaro Mwanza, le prince de la paix, Like Makanaki, le rôle Angaï na Lobaka, Nazaka Mwana Ngaba. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés parce que dans une semaine, on va frapper.